La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La famille, bonjour, mbote bandeko bolandaka biso, bonjour, bonsoir, yango dépendaka vraiment na ero kolanda analyse topé émission na biso. Lelo toye na sangwa mawa na sirbion so bozomu na comédien na biso Papa Makaya, aza comédien moko ayebani penza, ba comédien na biso ya kala kala tant tozolo ba comédien ya kala, c'est-à-dire aza vraiment comédien moko ya kala makasi. En tout cas, toye na sangwa mawa to kabula na bino, tozale mpe na makambo moko ebele, tolinga to pesa, to pe tolinga to lancer message na communauté, to pe message na ba comédien, to pe na ba konzi ya théâtre mobimba. Alors la famille, s'il vous plaît, ceux qui ont la liboso koti na chaîne na biso, alors tango zo s'abonner, kobo sanate ko partager les biso vidéo. Partagez les biso vidéo partout, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez les biso vidéo na Messenger. Message otoye nango, eza vraiment message moko important na olinga penza, message oyo bandeko ebele bazwa message oyo. Message oyo est important na olinga to partager yango na bandeko ebele. Lelo to koma omona ba icône na biso pende ya makasi ya théâtre wana, ba icône ya makasi ya théâtre otoyebaka lelo bazalaka lisusu penza te. Ba icône na makasi ya théâtre otoyebaka lelo bazalaka lisusu te na réseaux sociaux, lelo bazalaka lisusu te na théâtre. Et comment osala biso pasi. Papa Makaya o bozomona auti ko perdre mwana na ye. En tout cas, liwa ya mwana na ye nde etinzinga na ya kolobela nanu likambu ya Papa Makaya. Na ya kolobela nanu likambu ya Papa Makaya. En tout cas, tozalaki contacter na kaya Papa Makaya. Tozalaki contacter na situation ya Papa Makaya, comédien na biso na kombo ya Papa Makaya, o toza ebele batu tellement ebele baebi comédien oyo Papa Makaya. Alors, compte tenu kaka ya makambo ya théâtre ndenge koma lelo, makambo ya théâtre ndenge koma kokende lelo, yango bokoma omona, eza na ba comédien mususu ba comédien ya kala, basala penza kala, baebi musala na bango mais espace ezate, vu que makambo ya théâtre lelo ekoma kaka tantôt plutôt. Omona mutu aebi musala abanda pe ko jouer banda kala. Mais comme lelo ekoma nango ba parti pris ozomona mutu azana espace te ya ko jouer. Papa na biso Makaya abungisi mwana. Situation o Papa Makaya koma nango, naza sûr eza situation moko te tokoki koya kobanda kobandelaka bandelaka kolubaka yango awa na réseaux sociaux. Ba comédien na biso bazanga penza bazanga na bango lisungi toloba. Bazalaki penza na lisungi ya malamu te, surtout na gouvernement tope na kibango moko boye bambongo ya malonga penza ezalaka te. Alors ba comédien na biso bomona ka lisungi penza ya malonga etikala kozala te. Papa Makaya babanda ko jouer série ya bango na ba bidi bidi, en tout cas ba joua ka penza. Papa Makaya série ya bango na ba bidi bidi ba joua ka penza, ba joua ka makasi. Et là nini o esala ke ba comédien belé ba se retrouver te, ke ba comédien belé ba tika la kara na siebongo, ke ba comédien belé o ba sekisa biso na TV, o ba banda ko sala musala na bango lolenge penze sengeli, ba o ba sala musala na bango avec courage, avec amour. Ba o basala musala na bango batia penza bolingo na musala. Et le roni ne sala ke ba comédien wana ba se retrouver te na mikolo ya lelo. Alors tokutani après pub.
Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes. Ki mobali esalaka te, pe eza mukie. Mama azo sepela te na mbetu, na gavke elamuki. Feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota. Myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans. Mama okobota mwana, yoka bien. Dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te. Mobulu makasi, tope alalaka te. Tozali na solution na gavke. Bona loposo, totikali sima te. Vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba. Oteli lokola lilala, teint uniforme. Tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire. Esengo ezali, mama olingi ovimbisa tolo pe sima. Sans opération, benga biso na lombangu. Papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne, topé externe. Yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo. Ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, topé obésité, gavker, golo solution. Perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport. Na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na gavker oko sepela. La famille bauti kolonda pibi ya gavke kande tolobi. En tout cas, gavke eye pona kusunga population. Ndeko ozana babokono o gavke etangi publicité bauti kolanda. Sorozo bela ozana babokono wana batangi. En tout cas, ko hésiter te à contacter gavke na gavke balubi bika libela. Alors contacter gavke okozala desuite. Okozala desite en tout cas. Soko contacte gavke maladi o yozobela o batangi wana ozu bakisi na bango landi cure en tout cas okozala desite. Na mwa talo mokie obiki libela. Eza bande kwebele basali ba aller retour na hôpital akendaka zonga kame eloko moko échange ka ezate changement malonga ezate ba témoignage eza ebele na bato ba toucher vraiment gavke. Bazo sala pe ba stimulation ozana posa ya mwana en tout cas contacter kaka gavke ba osunga yo orozwazemi oleki déjà âge okomi na 60 ans c'est 65 ans ménopause kangio mais ozana posa obota en tout cas n'hésitez pas à contacter gavke pour le bina gavke bika libela. Alors la famille, revenons à notre mouton tozonga penza na likambu na biso o tozalaki kolobela ya papa na biso papa Makaya. Sango ya mawa ezali ke papa Makaya abungisi mwana na ya mukolo ya mwasi na kombo ya Stéphanie auti ko tika biso. Alors eza pasi tolela na baye bazolela kande balobaka tolela na baye bazolela to sepela na baye bazo sepela balobi vomie to kene na lie ya day ke to kene na lie ya fête. Alors papa na biso comédien Makaya abungisi mwana na ye tozo senga penza na bato mawa mingi ba comédien to ebi ke lelo na monde na biso ya lelo théâtre si kabwana en 2 parties. Toebi ke lelo théâtre si kabwana nango en 2 parties. Alors s'il vous plaît ba comédien, s'il vous plaît la famille, s'il vous plaît to sungana tozala penza na motema malamu ya kosunga papa Makaya e kozala malamu mingi. Papa oyo aza papa moko asalaki penza musala na ya théâtre na motema mobimba. Lelo théâtre lelo tokomo ota la théâtre ka bambwa ke la ota la théâtre ka mafinga ota la théâtre ka ba jeto à part sur otali pena ba théâtre belé si 100% ya ba théâtre tozaka na 20% ya ba théâtre o bazo respecter ba norme tozaka na 20% ba théâtre o est éducatif ba théâtre belé ba rôle moko ya buzo bana buzo ba to ebite tote ya kabana na biso nini à propos ya comédien mboka na biso mais ba papa Makaya baza ba comédien moko ya kala o baza ko jouer na ba papa Koba o baza ko jouer na ba bidi o baza ko bazalaka penza ko jouer kitoko soko zui papa Makaya ozui papa Koba ozui bidi basera ba vide loin série vide là zo vibra ça nanu ba théâtre bazaka ko jouer bien. Alors lelo tokomi na monde YouTube, tokomi na monde ngoka ba comédien ba komi mutuna oya ye, mutuna ye. Alors musala théâtre beba. Musala théâtre beba. Otala ke bato bazana bango na talent nani ya kobenga bango.
Otala ke bato ba jouaka bien ndeti papa Koba jouaka bien. Papa Koba za comédien munene o asekisa batu ebele. Papa Koba a jouaka tellement bien. Mais na moya lelo mutako benga Papa Koba na tournage azate. Pourquoi? Parce que batu wakoma Olanda kaka e koma kaka ba o na ba o ba mesano déjà ko sala koto. Ba o na ba o ba sala ka déjà ba sala ka ba eza kitoko te. Eza kitoko te. Ba comédien belé bazo souffrir na moya lelo. Pourquoi? Musa na bango théâtre mutako benga bango azate. Mutako benga bango azate. Lelo vidéo akoma na bagag poani. Poani vidéo akoma na bagag. Poani vidéo akoma na kaka kosalaka na bagag na e. Pourquoi? Parce que azoboya na e avanda na ndako muta benga ete na théâtre. A éviter na e ba problème. Mingi ba comédien vidéo riska liwa a kaka na ba comédien. Vidéo a riska liwa a kaka na ba comédien. Alors akoma na ye ko banga, akoma na ye ko boya, akoma na ye ko banga, akoma na ye ko boya na motema mabe yango ya ba comédien. Nani akobenga yo? Nani akobenga o pour de vrai? Nani ozala vrai na yo? Papa Makaya oyo akoma na eka bongo vi penze zelaka e penza te vi ekoma eka ka bongo. Pourquoi? Parce que mutu penza o penza koya penza alongola ye na ba situation mususu azanango azate. Lelo ba comédien to mona bokomi ko se retrouver na ba YouTube na bino wana bozo se retrouver. Mais bo benda pe baninga ba comédien belé o bo se retrouver bo benda baninga. So bo bengi pas 3 4 5 personnes qui ko tourner. Imagine vraiment, na moi moko bobengi ata 4 personnes. Koto aya tourner, au bima na combien? Na fin du mois, aozana combien? Mais ba comédien boboa kisa baninga na bino. Mingi ba comédien o penza bozui moi bozui. Boboa kisi. Mutuko tozo mona zo benga ka moi batu nyonso to mona keza Bellevue kanzi. O azo benga ka batu de lo bengi o lobi a changer a kotisi ba oyo. Tozo mona boze belé o boza na ba chaîne YouTube. Boze belé ba comédien boza tellement ebelé. Lelo to na ba Dinana, lelo to na ba Cardozo, lelo to na ba Bellevue, to na ba Sila, toza na ba Kevin Sydney, toza na ba comédien ebelé o bo kotisa batu. Ata Jérémy ko zwata papa nani te, papa Makaya te na ba gag bo salaka. Bosungana nous vivant soki bosungani te muta kosunga bino azate lelo bokoma ko bwakisa ba comédien akala pour dire que bazana na ninte bazana na succès te. Mais to bosani ke bango nde balekaka bino na succès à l'époque. To bosani ke bango nde bazalaka na succès à l'époque. Lelo bino ba comédien mususu lelo succès na bino ezaka mafinga. Succès na bino eza ba jeton. Succès na bino na réseaux sociaux eza nini. Succès na bino lelo eza mafinga. Lelo eza ba jeton. Lelo bokoma ka kofinga batu po talema kofinga batu ba jeton ebele. Mais ba comédien o bomona batu akala. Ba o ba vandisa penza masolo na théâtre. Veut dire ezaki bango. Bango nde penza. Bango nde pena babande penza ko jouer na motema mobimba. Bango nde pena babanda ka soka zo jouer atie corps et âme, azo jouer nde théâtre. Bango nde babanda komi pesa. Mais tala siko lelo. Tala siko ba théâtre lelo ndenge koma. Eza pasi la famille. Eza pasi. Toyoka mawa lelo ndeko tozolo ba papa na biso papa Makaya akufeli mwana. Alors soutien na eza na ba ndekone ba comédien. Siko ndebo koma ba parti pris. Ndebo koma o koto atika o koto alobisaka o te. O koto alobisaka o te to suke lango wapi. Est-ce que bozana motema malamu ya ko contribuer pona ko soutenir papa Makaya? Bozana motema malamu ya kosala ba contribution
Pona ko soutenir papa Makaya. Na yo na yambe appel, na je appel concernant papa Makaya na yo ki pasi. Na yo ki pasi. Na yo ki pasi bandeko na ngai. Ba komedie bokanisa ba komedie akala. Tangu bozo bonga wana bokanisa ba komedie akala. Okoza no na mbongo te. Okoza no na eloko te. Mebenga muninga pesa ya ta a tourner ata 2 fois ya pamba. Okoza no na mbongo wa kabila muninga te. Me kabila muninga ne fiska ta tournage. Wana mbongo wa kabila muninga te. Kabila muninga ta tournage. Et au sala bien. Et au sala bien. Totika ba makambo tozalaka nango. Totika makambo tozalaka nango. Totika penza ba makambo tozalaka nango wana ba comédien séparation o boza nango ezo sunga bandeko na bino mususu te. Lelo Diana Makila kota mabele, mais Diana Makila kota mabele lelo pourquoi? Diana Makila bokoma ko boya ko benga ye na ba tournage na bino. Susi wana muninga zala nelo kote bobua kisa etoyoka ngo aboloba ngo. Bobua kisa muninga. Kaka bino na bino ba comédien ebele basala ba campagne ya mabe. Boloba loba mabe, bosala ba chochocho na ndenge mwa mabe. Pona koluka ko trahir muninga. Pona koluka ko trahir, ko bebisa. Lelo muninga za suna bo moite. Bozongela bandeko na bino o ba joua kape bia ya kala. Bato akala na ba théâtre baza ebele. Mais bokoma kopesa valeur na bana o ba bimika lobi lobi. Bokoma kopesa valeur na bana o ba bimika lelo lelo. Bobua kisa ba comédien kala o ba jouera bien. Et ça la rapasi. Ngana comment féliciter belle vie pour na mame étoile. Mame étoile obo mona mame étoile avandaka kuna na Angola kuna banda ko jouer te. Avandaka na ye akundaka veut dire mame étoile akundaka carrière na ye. Akundaka carrière na Angola kuna sika bavandaka na ba mira esa. Mame étoile akundaka penza carrière na ye. Mais kota la boue petit à petit ozo vanda boeti Belvia yeko bengisa mame étoile yeko benga mame étoile zonga mame étoile yeko zonga lelo to moni mame étoile ndenga koma mame étoile talent na ye bima lisu makasi yana ba comédie belé bana ba talent na bango mais muta kozwa bango azate bana ba talent na bango mais muta ko benga bango azate boyoka mawa pona papa Makaya. Mama Belvi Kandi, mama ya motema malamu. Yoka mawa pona papa Makaya. Yoka vraiment mawa pona comédien oyo. Boyoka mawa badina na la douce. Mama la douce. Badina na boyoka mawa pona comédien Makaya. En tout cas to lela kaka boyoka mawa. Bosunga ye ana besoin lisungi. Papa Makaya ana besoin lisungi. Na pasi ya okufela mwana o azana ngo ana besoin lisungi. Alors batu ba sunga eza bino bandeko na ba comédien. E ana ba comédien musuba yo luka ki musala kana ki mukolo. Asala kine ka théâtre, ayeba kina eka kozana ye comédien. Ayeba ki ka bando joie o gagner vie na théâtre melelo, théâtre futa bango ndenge mususu. Bato bakana kangote bangonde bakoma obunga. Bangonde ba welisi bato bakana kango ba papa na biso batikala lo ba bêtise na théâtre te. Ba o bazaki ko respecter musana ba o batikala ofinga na théâtre te. Ba o batikala ofinga na théâtre te. Bango wanande baza abandonné. Bango wanande muta kusunga bango azate. Comme internet comme fo finga po yebana. E yana ba comédien belé ba bimi na sima ba buzz. E yana ba comédien belé ba bimi na sima ko finga. Ils a passé la famille. En tout cas,
justice pona papa makaya, justice na ba comédien pona papa na biso comédien na biso papa makaya. To senga ka bo soutenir ye surtout pona likambu ya matanga mwana o azanango. En tout cas bo soutenir ye boyebi ka sala raté a débrouiller ke loka malongi za la raté. En tout cas bo soutenir papa makaya o akufeli bongo mwana na ye azape mwana na bino. Bo soutenir ye et vous allez bien. Ceux qui bo kozonga ko benga ka na ba tournage en tout cas nzamba lolo pambola bino. Soki pena bozonga ko benga ye na ba tournage nzamba lolo pambola bino. Merci beaucoup na bato bolandara biso en tout cas. Merci na balandi tout o bolandara Ursile Botelo TV. Nzamba pambola bino bandeko bokoti tango koti en tout cas so ezamba no ya liboso tango zolanda biso o s'abonner, commenter, o liker, o partager. Partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. S'il vous plaît la famille, naka na besoin ba j'aime na bino boyebi nga pena na linga mingi ba j'aime na bino donc botela nga ba j'aime j'aime nde nga na linga donc bo aimer vidéo botela nga ba j'aime et uza malamu mingi. Message oyo eza message moko très important. Na ye ko senga bino mbongo te, na ye ko senga bino ya kolia te, mais to ye ko senga lisungi pona comédien na biso o to bengi papa makaya. Alors partagez message au s'il vous plaît. Partagez message au partagez penza message oyo et uzala malamu makasi tukutani mbala ya sima soki tata Nzambe a zongite. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.